na inane azaki bébé aya bébé aya na inane po malade bando tumisa ende ko kwa luba ba yotika ya solo madini aya do kovimba libumu aya kibeka onde bazwaka ye koko ye mwa bando landela kota na mbonga na biso koluka bato ya boye po bakonzi basali basoutenir eso baza mposa basoutenir bakosoutenir neti na nini bamateriel kaka mosala to bakreye lomo boye baluka biso ya tele na eloko mo egere futela ye ta minerval esunga ye mawa mosusu mais eloko eboma biso bato mo baya kofilme biso ngau nazala pe te baya kofilme awa ya bato mosusu basenga banimero baboyi opesa nimero baboyi opesa nimero na biso baboyi opesa biso awa na podcast opesa nimero bani bacontacte yo biso clair côté wana en tout cas côté wana toza mpenda dalekwa voilà komona mwana age oyo aza nango abongisaka frein boye nayebi te bozala dena motu moko na famille azalaka déjà makasi na bapart grand frère na mosalo papa na ye aboti ye mosala asalaka yango elandi makilako papa na ye mpena abongisaka bamoto aza mpe chauffeur mécanique yango na mpe makila elandi siko ntango ayaka na kini ntango amona moke estce oyebaki un jour tokoma maître oyeba ndeni nzambe kamuta ayebaka biso nde toyebaka te nzambe mais na ndenge azalaki wana komona kobebisa biloko na ndako vandelatere tv obino ozosimba-simbaka oyebi eloko moko to mama na kobongisa ere moko avandi na eloko wana ye moko azobrikore na kata ndako na ndenge ye yaya abenga ye nga kutu nde naza koboya mwana azotanga aza na mwabe o mama tikaka akendaka na ndenge oyo kokuta ye sikona aza boye esalaka mabe te soki awuti place aye asali mosantu soki mokolo wana mpe asepeli aye soki asepeli te avandi soki periode ya examen ayaka te azalaka concentré ayaka te mais azala mpe mayele na classe mayele na classe aderangeaka na ete bamwana makelele kobundabunda ye bongo te azalaka na tili wana te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mponga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo tobimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye eyoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabalamio sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse, Yamoukoussé Matikebele, autrement dit. La plus courte de la presse au message qu'on a la Maradona d'Afrique toujours dans le milieu. Nous avons une émission nationale remerciée. Boss Nabiso Biska Bozali, mon boss Roni Malundama, boss Yannick Malundama, sans oublier notre boss Checking à Londres. On est pourquoi pas les remercier. Il va s'abonner à la chaîne Yabiso Podcast, la chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne de la Borfelina, tu as un bitika, vous contactez Bisso na numéro dans la bande de cash pour Nzambe Agopa Bolabino. Voilà très chers amis internautes, El Mara de la presse toujours dans le milieu. Na sabongo na Katia commune ya ngiringiri na baki cherche ba découverte. Comme ça que c'est la bino na za précisément na venir Ingende sur Birmanie bisika oyo qui ko faire découvrir bino eza na mwana moko muke mobali abongisaka ba moto donc ça maître mécanicien na kati ya garage moi quelque part au koma wana donc il tout là que bino vraiment ba to soutenir ne bango parce que so botali âge ya mwana wana na makambo minene na losala non bosa ba commentaire
Bon liker, bon partager, bandeko ba s'abonner à la chaîne s'il vous plaît. Bon s'abonner à la chaîne, il a expliqué à bino. Si on comme abonner à biso, au moins on a vraiment sur lancer émission, notification bimarawana et puis bon on a biso tina page Facebook il y a biso podcast, tina TikTok, on met il y a biso podcast, on s'abonner directement, on va nous avoir image donc voilà. On est là, non, c'est la musique à Nézélanza. Je suis avec mon caméraman. Je suis bon, on est à l'entraînement, comme à Tiples. Moi, on a Zali. Bon, moi, on a Moussala. Moi, on a Sala. On a âge vraiment. On dit, tu vois, ma personne va parler, bah ça, bon, moi, tu vois, ma personne qui, Moutounini, oh, à la guise, Moussala, wana. Tu vois, ma personne qui, à part mécanique, sont pas tant à côté. Donc, bon, ça a toujours pour se faire connecter. Non, comme on a fait ça, Zali, mais bon, ma commentaire m'a dit, oh, ça, bien qu'il tourne ma casse. Montréal, ça, on a gagné Zala. Merci. Voilà, on a déjà un petit frère, on a dit, il est à Zosala, il sala mon micro, il sala, il sala, il sala, l'autre, il est ce que sur les nations, on a eu mon après dans le cas, responsable de Naé, là sur la peine à Bango. Yaya, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on a? Blaise. Nani? Blaise. Blaise. Na pessoa como wana? Mama. Mama. Mama sabe moi? Azar. Namboka. Namboka. Bo papa. Ye pa namboka. No yo boto mana namboka? Oya nekin? Oya ki na ajne? Na évité. Oya évité, vous avez bébé hein? Vraiment. Est-ce qu'on a qui a aux apanani? Pas coco. Pas coco na bino? Ya mosto mobile. Ya moi. Moi aussi. Il me t'a collision boé. Donc, ce qu'on vous sale au sala, oh, mécanique, on a l'action. Yana biso. Yana bino. Ah. Pourquoi vous êtes au salon? Pourquoi c'est pas au salon? C'est quoi le babou? Donc, on a l'action, on a agi. Na 6 ans. Ouais, il a 6 ans. Mais bien sûr, on a agi. Na 10 ans. On a 10 ans. Autant à Raya. On a classe. 4e primaire. Autant à Wap. À Bengi. À Bengi. L'école, on va comment on a ah, na bosanya, école à venir Ngiringiri, ba EP Ngiringiri, bon non? Ba Saint-Pédis, hein? Voilà. Quand tu as bon, on a une salle mécanique bon. Moi, tu es là qui tourne. Prenez-le au mort, ça bien. Yo pour l'année. Autant en classe. Autant en classe. Autant en musalo. Bon, merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, nous sur la période qui va sentir vraiment l'inspiration de Zoya Awa. Ce qu'on a, on a dit domaine à Maïlo Ronin, on a mon ça va monter. Là, on est au salaire, spécialité dans le Batbaya, on nous tout fois pour au bon c'est là-bas, on a ranin. La frère. Bana poto, ba diaspora, boyo mama ebi ma pas Blaise. Habillé azama kasi na ma metali frère. Spécialité na yena cop aux frères. Mais où est le risque? Yaya. On va ngambwa. Loko pardon moi musique hein. Et on dérange sur la droite d'auteur vraiment. Que les radio tu na balabala pour comprendre bien ça balabala les arabons. Si que tu es banné. Pourquoi me quand le monter tout le monde non. Là tu peux pas minute mais quand non. Mais on a beau c'était mon nom mais ba otala yo na biki na pa na poto ba otala yo ba papa poto ba mama poto ba yaya poto ba noko poto ba ko apprécier na suka ko pesa numéro hein. Ba ko contacter ta maman ta yaya ata koko ça peut na bien mais quand on sent mon nom bon et là ça veut dire que ça peut na mettre ma metali frein. Montréal vraiment. Tout pousse là. Que les radio donc Lili. Et là ça donc moi na yo asala musala tanto ça donne parce que si tu bota maraboé muta bota manali kabonae ala ezaka bongo detinga el maraboé bana no un jour nous allons rasta tout là moi ngali mama minene fort yesikoyo abota wala na dona mais asala mala loko aza ko associer on pe na classe c'est bien ce gars autant à tenir ça m'a bien makasi Montréal avec ça penda na tiko autant au filmer penda vraiment ndenge petit Blaise asala musa na ya frère. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate touti musika esensel tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesikoyo nde ntango na biso
lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te matoye yoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika esansal tokomi mingi akoloba eza te yakoloba eza te mingi akoloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na kibako kokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoyi eyoki miso Maître Blaise ane kobongisa frère na ye et puis ameki ko essayer ko tambusa ngo j'espère que bomote vers la radio te boko abongisi frère ameki ngo pe dans les Maître Blaise oza message en pèse ya oza pour ça soutenir yo oza pour ça bana poto ba tala ba soutenir yo oza pour ça ba personne bisungi ni ba sela ba selo garage to ba peso mbonga otanga classe otika to ba selo ni loba bana tala pe la caméra senga ba aider na ni oko loba te yo bisa so posa nos années ba soutenir na nini da ba matériel no musala toni ba matériel na musala ça va merci beaucoup to so na grand frère oloba ya bonjour comment nan Léon Maître Léon yo to la kisi petit frère musala o legi na la kisi musala legi na ma popo abeti so la ba botama na mboka legi na mboka ni Lobo na ba Congo donc so legi bisantu are moi petit Lobo yena tuna kesu ka ya kina aneni na moi ajini aoye ba te ko bisa biso ya na inane azaki bébé ya ba bébé ya na inane po malade ba noti musende ko kwa luba ba yo tika ya solo madini ya donc ko vimba libu OK ya kibeka onde bazwaka ye koko ye mwa bandolandela sikoyo eloko nini atindaki yo oyekolisa ye mosala mécanique kozangaka bato na garage to osepelaki mpe olakisa petit frère na domaine oyo osala ye mpe abandokanga mingi nanga abandokanga mingi nanga songa na asa mosala ye mpe ayana mpe nakoma onikisi bakuva chaine olakisa ye bilo ya mike nde dokoma osala mécanique na nde akompagne mpe bulo sikoti aosangisa wana classe boyesa mabe te esa ou bien mpo kuna atasi eyebakisa mayele koto mpe mayele ekombaka oyemo de alobaki awasala mécanique donc bongisa pena bien pena donc sikoyo nayebi ke bato baotala émission bazape émission na posa kosoutenir moi parce que kotala na mboka na biso tolukaka bato ya boye mpo bakonzi basani basoutenir eso bazala mposa basoutenir bakosoutenir neti na nini bamateriel kaka mosala to batrelo moboye baluka biso ya tele na eloko mo egere futela eta minerval esunga ye mwa mosusu siko mama ntango ayokani na mboka te mwana ne ya moki akomi mécanicien réaction ezalaki ndeni mama asepelaki mais elo ebomaya biso bato mo baya kofilme biso ngao nazala pe te ya solo déjà bazwa interview baya kofilme ya bato mosusu basenga banimero baboyi opesa nimero baboyi opesa nimero na biso baboyi opesa biso na podcast opesa nimero bato bacontacte yo biso tozala biso clair côté wana en tout cas côté wana toza mpena dans les bons biso tosenga basoutenir na biso do basoutenir bamosusu bayaki otika bango baclé basunga quand même bayaki otika baclé mais père wana alobaki so kotangisa na kobela kolia babengaka ye bango baboyi opesa nimero père wana mpo biso tosola na père wana donc bakela yango na ndenge na bango bango balia na ndenge na bango boye te voilà nayebi te message nini okopesa lisusu epuis opesi nimero wana directement après naapa koko tosololaka nimero so mongaka contacte bino mpona kosoutenir to mpona koencourage ne ezalaka miso na ndenge ya finance na ndenge ya baconseil na tout pesa nimero eza dispo ya whatsapp eza mpena kitoko makasi nimero nango eza 085 540 86 70 bandela lisusu 085 540 86 70 bandela su ya suka 085 540 86 70 donc wana so babengi bazwa yo responsable ya Maître Blaise nayebi te badédicace ezali kaka mabanga badédicace nabwaki kaka maître nanga tiacho mpona formation. Voilà. Il faut former. On a bien formé sous les qui n'ont pas. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à Coco.
Tara Coco azwaki maître Blaise banda bomwana policier. Ah, Coco. Bonjour. Bonjour. Comment on a Coco? Comment on a l'aimé Pascal? Ah, oui, plaisir. On a fier, on a moi richesse, moi est-ce qu'on y est bon? Nazoyeba. Voilà, comment on a mon amour qui on a âge on a zana ngo ah bon ça va faire beau et habité. Vous avez le mutumoko la famille sera déjà ma casse n'a pas grand frère na musalo. Papa na ya boti musala sala ka ya. Il a dit makila ko. Papa na ye pena bo musala ba moto asa pe chauffeur mécanique. Yango na pe makile landi. OK. Je suis content où ayara na kinda wa mwana muke. Est-ce que yeba un jour to comme mettre oyeba ndeni nzambe kamtayeba kabisa nde toyeba kati nzambe. Voilà. Mais na ndenga azalaki wana komona kobebisa biloko na ndako vandela terre TV. Obi ozo simba simba ka oyebi eloko moko to mama na kobongisa. Era moko avandi ne eloko wana ye moko azo bricole na katanda. Na ndenge ye ya benga ye ngakutu nde naza koboya mwana azotanga zana mwabe o mama tikaka akendaka na ndenge yo kokuta ye tuna zabo esala mama bete soka uti classe aye asali musanto asa soki mukolo wana pe asepeli aye soki asepeli te avandi soki période avec examen ayaka te azala concentré ayaka te mais azape mayele na classe mayele na classe mais a déranger na ndenge ba mwana makelele bunda ye bongo te azala na tili wana sikokoko message no kopesa la batu ba olanda parce que yo nde oza mama na ye parce que yo to bokoli au policier ça on a 10 ans boy message no kopesa ba diaspora ba na poto ba zo attend la émission ya maître Blaise nenga o sala musala et toko so pour ça musungi au 5 ans mois des monde des a alobi ka ne bango ba lobi ke ba sunga bango ne muso mwa garage lokola papa na sunga ki pona ba clé ba ko sunga tana makambo mususu nzambe apambola bango ka bato bakomona video apambola bango asimba mitema na bango mpona biso. Voilà, merci. Nakobakisa mosusu eza te. Nakobakisa eza te. Totondaka merci na ndenge yo kotala biso na papa mpe na nzambe apambola bino. Soki mpe basungi biso bino mpe kozala biso mpe tokozala. Voilà, eza bon. Merci beaucoup. OK. Voilà, très chers amis internautes. Je pense que bon, on a n'engé mamozo le gana terrain. Ah, on a battu visa radio te. Tozo la kisabino pena na mboka na biso za na batu bazali belé. O bazala mbongo. Mbongo sala bango mukusa. En tout cas, ba fanatique na biso, ba boye na biso, na biki boza partout dans le monde. To sala loko pour tout la kisake na mboka na biso bisape na ba. Aya batu babuta mala ba domo ba likabo mo baze belé ti mwana. Tobotaka ka bana toyebaka teke mwana na boti un jour okoma bo azabe mutu mo be faut soutenir ye s'il vous plaît ba patron ba boss ba prêter botika ba vie ba liala ba kapila na ba de masangana non le lot to melisi mutu lesi mutu lobi so zangi en séquence mais so soutenir mwana o amuke oyo nzambo pambola ngo pela lingi ba soutien na bino vraiment bo contacter na numéro grand frère na ya ben apesa ki wana si vous avez soutenir ba ngata ba matériel to mo ndenga finance. Et vous savez là que tout bazar souci n'est beaucoup plus bas c'est la bango garage donc voilà naza pe na baike faut pas que ça va commenter hein baike bango ningo ta toujours bonjour voilà on dit la plein de ça c'est magie voilà ça tole la rap ça biso tija frère bozwa petit voyager on met que tija frère na tija frère da ye bota la spécialité za frère ba ça mini ba frère kombo na ngwana da bo soutenir petit na biso ba yike bazar au caméraman au filmer ba yike voilà Guingo yango ba play bazar on ma chuchu ba procureur 44 ojigazo ba mettre petit là ba faux bébé ba maman ngamo c'est déjà quoi voyo na za o pour la balabala biso ça ba na balabala pecho azwa vina ba balabala o balabala ça toujours ça c'est magie voilà merci ike yo baksate non le va dire voilà ouais ça bien cigare ba ya quartier ba soutenir petit frère na bango vraiment ba on boire ba fleur ako ba mutumne na kati ya bato donc j'espère que bon vraiment neto bandaki pena idéologie ti to linga to chiter na biso na ebite mon réel je biso ka moi longa suka maître Blaise parce que yaki beaucoup plus bon na en ça là après na ozonga après na commenter quand ndenge ça merci beaucoup kolobisati ya kolobisati mingi kolobisati
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way. Voilà, très cher ami internaute, tu peux chuter na biso koko passe avoir un message à Souka on peut ça koko numéro de téléphone qu'on peut s'appeler à eux ça va bien hein? 081 28 944 35 Bandia Souko 081 28 944 35 Voilà, merci beaucoup Coco. Voilà, très cher ami internaute, Ingende, voilà. Itinéraire à place, ils sont tenus à 129 Birmanie Sayo. Donc Ingende 129 entre Birmanie Sayo na Katikati. Commune Ingende, voilà. Merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute. En tout cas, merci pour la confiance et fidélité au Pesabiso. Tous les gars toujours les bosso ba télévision, ba téléphone na bino. Tous avis bon on a quatre commune ngiringiri na ba qui cherche to message ko sela na chaîne. To message toujours ko se Pesabino ba boye na biso podcast. Ba découverte to sala vraiment na bi que ça la rabino bien parce que bo sala ba commentaire, bo like ka bo ben rabiso. Na numéro dans la bande de cash on va ba remarque. Et ça la peine qui tourne ma casse. L'autre ça que l'on to se Pesabino. Qui cherche oyo to message ko sala bino bo moni mwana oyo ya mukie nenga zo bongisa bena ba moto ata trop basé spécialité na eza bongo frein je pense que bo mona ki ndenge pena bongisa ki frein et puis amei ko essayer ngoye moko atambo akumba na moto oh Seigneur. En tout cas, vous soutenir moi, vraiment, c'est là qui tourne. Vous soutenir la diaspora, vous soutenir moi, au petit frère, ça, c'est là qui tourne. Donc, ils vont tout la Sabine, ils vont la caméraman, je suis notre réalisateur, il y a deux Basadi, Sali, Swanzambe. Na remercier sur ma patron na biso ba boss na biso parce que bozali boss Roni Malundama boss Yannick sans oublier notre boss checking na Londres wana pourquoi pas na remercier bato ba soutenir ngai lokola famille na ngai liboso na famille Mialou ma grande sœur chérie Keren Mialou en Allemagne mon grand frère Tichik Mialou sans oublier ma petite sœur chérie Sephora Mialou la Camilla pourquoi pas la personne mot de notre cadet Andy Mialou wana mo sur base na nga pena ceinture ya El Mara de la presse Gloria Gonda la fille en couleur sans oublier Elodie la maintenance na Bundeswana na boaki miss na France na Paris na moni bongo big manager ya Bastar manager Murphy Ngama baba mbote bene besa mbote tout vraiment bonsoir temps ya Rolanda biso na chaîne ya biso podcast ba ba bena temps à l'émission Baneti Souka à liker à commenter à partager ba tabongo na pesi bino ba merci na pesi bino de ba mbote bisika bozali de bandero ba s'abonner na chaîne te boko tabo s'abonner na chaîne ya biso podcast sur na YouTube et puis toza pe na page Facebook sur ya biso podcast romona tina TikTok sur ya biso podcast okomona usabone directement on ozoba image l'autre zaki awa na ngiringi na toza na commune nini pour na se penser ba qui cherche ba découvrir to salara ni baga sono na kufite soki pe nzambe azongi tenga na bino to kuta à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 bala ya mabana bilaka na ndima koko kisanyo sopo na ntina nanga ya mutuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya mutima matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza te moi misale monani ninga kolobeza te touti mosika esensel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otembeza te moi misale monani